d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesala kosepesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Président se présenter devant la poste télévision, na bino pona ko présenter Info Lingala, journal peu pona peuple mbote. Na bino nyonso to fongoli en pona ko teste mino ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a président qui lundi 13 juillet na cité ya Union africaine 4e réunion ya task force nationale ya riposte contre Ebola na yango a désigné Dr Steve Aouka na qualité ya manager terrain pona riposte oyo ba statistique étatistique 1900 cas ya contamination pe ebomi 700 personnes mobimba invité na réunion Ozaki Bongo ambassadeur ya ba États-Unis oyo atalisi soutien ya gouvernement américain oyo a contribué 600 millions de dollars américains pour na ko soutenir riposte oyo tokoba basango na biso pona ko tesa bino ndenge premier ministre Judith Suminwa akambaki débat moko ya au niveau na conseil de sécurité ya ONU oyo ezali bongo confirmer retour à la République démocratique du Congo na tête ya organe principal ya pour maintenir kimia paix sécurité internationale. Nathalie Kala héritier Mapinde mi va passer de détails. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a gambaki mercredi débat public ya haut niveau na conseil ya sécurité ya ONU où il confirmé retour ya République démocratique du Congo na tête ya principal organe chargé ya maintien ya paix ya sécurité internationale. Pays ya Félix Tshisekedi ezali ko assurer désormais présidence tournante ya conseil ya sécurité ya ONU. Bosimba pe boyeba ke pour na mois de juillet, plus de 3 décennies après débat public qui présidé par le chef du gouvernement et tournait autour du thème honorer la promesse du droit international envers les survivants de violences sexuelles liées au conflit suivant agenda femmes, paix et sécurité. Question, il y a protection, il y a réparation, paix, il y a profit, il y a survivants, il y a violence, oyo. Et ça ko menacer qui n'y a pas sécurité internationale. Il y a un ezali défi pour les dirigeants, il y a monde. Intervenant dans la question oyo, représentante spéciale du secrétaire général, il y a ONU chargé à la question, il y a violence sexuelle commise en période de conflit. Pramila Paten a talisaki gratitude naye na République démocratique du Congo pour na porter question oyo, loko la préoccupation na niveau ya conseil ya sécurité. Alobi a commissi courage politique ya République démocratique du Congo mboka liboso directement touché na fléau oyo convoqué na débat yango ezali précédent moko positif exemple positif pour na oyo ezali kotalisa miso ya ba violence sexuelle boy oyo etalisi promesse ya droit international yango etikala kozala jamais pertinent pe etikala kozala jamais mise en péril rapport oyo ezali ko faire réagir liboso ya ba nouvelle réalité ya guerre alobela ki rapport ya secrétaire général ya ONU Pramila Paten a confirmé la violence sexuelle oyo ezali kokoba kozala utiliser lokola arme de guerre. Ba chiffre oyo ezali kotalisa ampleur ya phénomène pour na ba nombre cas oyo ezali pe signalé et pa ya batu ebele oyo oni esengeli aye bana ko vérifier na maloba na ye pour na ko s'exprimer na capacité nationale premier ministre Judith Suminwa Tuluka a abordé sujet oyo sans détour pour na oyo etali volonté ya République démocratique du Congo ko placer question oyo na kere ya débat soki République démocratique du Congo azali bongo ko souhaiter ko présider séance ezali kaka pour une expérience nationale unique na été na objet ya débat na bango kasi ezali pour une expérience douloureuse oyo ezali ko s'imposer responsabilité pour na ko contribuer na réflexion collective na oyo etali crime ezali ko leka ba frontière pour na Judith Suminwa ezali clair que biso nyonso toyeba na koluka kimia moko durable tango ba survivant ba violence sexuelle oyo lié na conflit oyo batikali sans justice débat oyo débat public ya haut niveau et permettre na ba état ebele ko se prononcer na question ya ko exiger ya mise en œuvre effective ya ba résolution ya conseil ya sécurité na oyo etali violence sexuelle
bosimba pe boyebake placé na devise plus de paix, plus de justice, plus de multilatéralisme. Oyo ezali présidence guidée na conviction ba conflit oyo contemporain et koki kozala durablement résolu sans qu'on s'attaque na ba cause profonde. Présidence oyo ezali ko s'intervenir 6 mois après début ya mandat ya République démocratique du Congo na qualité ya membre non permanent ya Conseil ya sécurité pour la période ya 2026-2027 oyo etali si porté moko particulière kakate pour na ko intervenir na 3 décennies mobimba après kasi ezali kotalisa rayonnement diplomatique ya mboka oyo ezali kokola boye République démocratique du Congo aza na occasion ya kota expérience na ye na service ya communauté internationale pour na ko contribuer na développement ya ba réponse internationale oyo ezali intégré pe oyo ezali préventive plus durable na ba défi contemporain ya kimia ya sécurité na mokili. Parti politique Union Congolaise iko na mokuse ya autorité morale Daniel Mukoko Samba na nzela ya interfédération na yango ya ville ya Kinshasa balansaki poso eleki tourné ya redynamisation ya ba activité ya parti politique na bango na 4 districts héritier Mapindemi Fabrice Ndomba pesi mino ba détail. Ndenge kaka ezali kolobama pas une parcelle sans union congolaise ikona mokuse lelo na ville ya Kinshasa bilembo na yango ezali komonana awa na ville ya Kinshasa parti cher ya autorité morale Daniel Mukoko Samba ezali kokumbama awa na ville epai ya secrétaire exécutif provincial ya uko ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama les lions de la ville ndenge bozali komona ezali match ya football te ezali matinée politique ya union congolaise ndenge ezalaki prévu mardi 30 juin lokola date historique ya République démocratique du Congo pour la accession na ye na souveraineté internationale nyonso elekaki vraiment kitoko nyonso oyo ezali lancement ya redynamisation ya activité ya UCO awa na ville ya Kinshasa district ya Mo Ambade efungoli porte ya makambo nyonso ebandaki na mobange na carnaval ndenge kaka bino moko bozali komona boye terrain livulu na commune ya Lemba eyamba 2000 personnes mobimba batondisaki terrain livulu oyo ezwami na commune ya Lemba bautaki bisika na bisika pona koyoka message oyo esengo ezalaki botela bino moko ambiance. Modération et Simbamaki et Paya Mama Esther Wasinga oyo azali trésorière provinciale pour na UCO na compte ya ville ya Kinshasa. Yemoko secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa Bridge Engalim Firi Obama aswaki maloba pour na mot de circonstance boyokai. À cette occasion, permettez-moi d'adresser un appel patriotique à tous les militants de notre parti de continuer à soutenir Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous renouvelons également notre soutien indéfectible à notre autorité morale, le professeur Dr Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, dont les performances et les réformes à la tête de ces ministères contribuent au redressement économique de notre pays et honorent notre famille politique. Bongo Nasima, ezalaki bongo, ba message oyo e bongisamaki toujours na cadre ya matinée politique intervenant à Liboso ezalaki secrétaire exécutif provincial adjoint awa na ville ya Kinshasa Jean Makasi ye azalaki intervenant à Liboso alobelaki 66 ans après indépendance renouvelons notre vouloir vivre ensemble Yami Balé ezalaki Bridge Engalim Firi Obama le lion de la ville secrétaire exécutif provincial ya UCO ville ya Kinshasa ye alobelaki sensibilisation mobilisation implantation et comment croître tokokoli sa cellule ya UCO awa na ville ya Kinshasa. Conseiller politique Clinton Bamana ye alobelaki projet ya société ya parti politique UCO ya suka ezalaki bongo mokonzi na bango secrétaire général ya parti honorable Efremi Sumbu ye alobelaki na thème ya orientation organisationnelle et le fonctionnement du parti message ezalaki capté 5 sur 5 pour na ko couronner bango fédération ya Mo Amba aremetaki ba diplôme de mérite et pa ya 4 intervenants ndenge basalaki mosala kitoko na esengo ya assistance.
bosimba pe boye bakepona oyo etali secrétaire exécutif provincial ya Uko ville ya Kinshasa Bridge Engali Feri Obama elongona adjoint na ye Jean Makasi bapesaki cadeau ya ntaba epai ya secrétaire général Efremi Sumbu pona bokomi na ye na kati ya babele na bango bosimba pe boye bake nyonso elekaki vraiment kitoko ambiance ezalaki au rendez-vous iko annoncé ba rendez-vous mususu mikolo ezali koya na district ya Funa Lukunga pe ya Changu nyonso ezali kotalisa force ya iko lelo na ville ya Kinshasa mokoti. Ba diplôme esopanaki zralala ta ba complexe scolaire Mama Pemba MPDO ya fondation Narombungu héritier Mapindemi Ladiland. Yo ka balanda. Sopana le busuma maji amen. Ah bana maji amen. Et c'est quand enseignement ya kitoko ezali kopesama ba résultat to ba fruit na yango ezangaka te komonana complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu basali ba résultat kitoko na ba option na yango nyonso awa na district ya Moamba botala bino moko ba élève finaliste na sima ya koyoka ba résultat ebimi bango nyonso bakitaki na siège ya complexe scolaire Mama Pemba D école ya fondation Nerombungu pe complexe scolaire Mama Pemba 1 milulu ezalaki ya kafu fanfare ezali kobeta mabina bazali koyemba bazali kotambola na ba grandes avenues ya Kisenso ya Matete pe ba commune ebele ya Moamba pona kotalisa esengo na bango nzela même ba parents batondisa makine esengo eloko ya kokamwa ezalaki te bamoni ke misala kitoko oyo ezali kosalema formation ezali kopesa makuna ya ngonde ezali kobota mbuma kitoko pona bana ya complexe scolaire Mama Pemba boyo kabango. Esengo ezalaki makasi point de chute ezalaki complexe scolaire Mama Pemba D oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso epai wapi préfet Redi Basafu azwaki maloba pona kotalisa banake esengeli bakoba ko procédure pona obtenir ba résultat ndenge ebimi wana ezali fruit ya hasard te Na oyo asaleli biso. Peut-être yo solo na ka diplôme na yo. Mais biso tokumu sinzambe. Na ma oyo nyonso asaleli biso. Tokendaki na examen d'état na 897 élèves. Pena mukola lelo tozongisi 897 diplômes. Merci. Je pense honorable Nerombungu, merci. Mais plus particulièrement, je pense merci et pas Bajimo, les deux promoteurs. Voilà. Les promoteurs administratifs et les promoteurs financiers. Tokobeta Sete Nakoyebi Sabino, promoteur financier et Zambula Nae Liboso. Yango Alobi Nangana Yebi Sabino. A encouragé bino kaka ndenge alobaka ndenge bokebo ekote bokende sala yango sala yango sala yango complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu formation ya qualité ezali kopesa makuna botela ba résultat na yango ba parents pe bato nyonso balobi merci honorable Nerombungu visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba na oyo ozali kosala bilembo emonani merci honorable Nerombungu.
Évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu azalaki prédicateur ya ba maman veuve ya paroisse protestante CAC Lemba 1 Lemba gare 2 ya commune ya Kisenso héritier mapine miladi landu ba pesi ba détail. Évangéliste itinérant, son excellence Néron Mbungu asalaki descente mercredi na paroisse CAC Lemba gare oyo ezwami na quartier Kisenso Gare na commune ya Kisenso wapi epai baveve ya paroisse oyo pe ya paroisse ya Lemba Gare 1 bainvitaki ye mpo na kolendisa bango na nzela ya liloba na Nzambe na mateya na ye alobelaki na évangile selon Luc chapitre 7 verset 11 à 15 mpo na kolobela bango ke esengeli batia ntango nyonso elike na bango epai ya nkolo Yesu Masiya. Na nsima ya mateya évangéliste itinérant son excellence Néron Mbungu azangaki te kopesa enveloppe na baveve ya paroisse Lemba Gare 1 pe Lemba Gare 2 mpo na kosunga bango na makambo ya ndenge na ndenge. Bango pe na ngambo na bango baveve basepelaki makasi pe bakabolaki eloko ya kolia elongo na mwana na bango ndakisa makemba ndunda pe mbisi ya mai. Honorable Néron Mbungu atondisamaki na esengo makasi pe asepelaki na geste oyo bamama basalaki na ndenge bayambaki ye kitoko. Ensemble na bamama veve ya communauté na biso ya district ya Kivu Central totei na mokanda ya Luc chapitre 7 kobanda na verset 11 na verset 15 oyo veve ya Naomi akufelaki mwana bongo ntango azokende kofunda ye kokutana na Yesu mpe na nzela nde azwaki chance Yesu alamusaki mwana wana mpe azongiselaki ye. Tokoki kozala na désespoir me na nkolo toza na espoir quel que soit baproblème na famille na libota na misala na santé tozalaka na espoir na Yawe parce que moto moko kaka oyo akoki kopikisa makambo na biso nyonso sans polémique ezalaka Yawe. Voilà thème na biso ezalaki kotia espoir na Yesu Masiya même soki toza désespéré na makambo nyonso oyo oza nango désespéré eza yango problème te mais ntango okutani na Yesu makambo nyonso ezi solution esili. Yango wana nde Yesu alamusaki mwana wana na kati ya cercueil azongiselaki mama na ye nde moto nyonso aza na espoir na Yesu Masiya azwa makambo na ye nyonso ate elalaki ata babotolaki azwa nango nyonso. Voilà toza na espoir na Yawe po ete ye nde aza force na biso. Somo omoni bakado te bayambi mwana bango fete parce que moi je suis le mfumu wa banga moyo mwana bango epuis bato bakatisaka banga moyo eza Kisenso banga moyo eza Kisenso te banga moyo eza monde. Voilà monde parce que eza idéologie. Voilà tika Nzambe apambola biso nyonso. Avant abima na église ancien député national pe vice-gouverneur honoraire ya ville ya Kinshasa Néron Mbungu akominiaki pe na bango. En tout cas esengo ezalaki makasi kolongwa na ye na paroisse ya Lemba Gare Néron Mbungu akendaki mbala moko na complexe scolaire Mama Pemba 1 po na kosalisa réunion elongo na bakambi ya école. Occasion oyo epesamelaki ye po na koremercier pe koféliciter bango na ndenge ba finaliste bazwi ba résultat ya malamu pe basali 100% na examen d'état na édition 2026. Premier éducateur ya complexe scolaire Mama Pemba 1 elongo ga complexe scolaire Mama Pemba 2 ayebisaki bango ke esengeli ba doubler toujours ba effort po ete bana bazwa formation ya malamu pamba te po na ye bango nde ba futur cadre bakokamba mboka na biso République démocratique du Congo. Grande conférence de restauration et démarrage mardi 14 juillet na temple, il y a église mission évangélique, il y a les rochers du Sali, oyo ezami bongo na commune Yanga ba héritier mapindemi igantini. Grande conférence de restauration et sangisaki basal na Nzambe ebele bautaki bisika na bisika mardi 14 juillet 2026 nde ezalaki ouverture na yango pe ekosila kino mokolo ya jeudi 16 juillet 2026. Oui, orateur ya mokolo ya liboso ezalaki bongo apôtre Joseph Bukasa oyo auti na États-Unis d'Amérique lié ya milulu oyo ezalaki bongo temple de l'église mission évangélique les rochers du Sali oyo ezwami na commune ya Ngaba bosimba pe boyebake mosali na Nzambe apôtre Joseph Bukasa ateyaki bongo na soutien oasis du berger alobaki ke désert ezali esika moko ya sécheresse ezalaki tiré na mokanda na roi chapitre 19 verset 1 à 4 et pas wapi atalisi ke malgré ba difficulté mosali na Nzambe esengeli à s'en sortir kaka pambate Nzambe nde azali mokonzi na ye
ye tango ozali kotalela nkolo Yesu okobima kaka malgré ba difficulté ya ndenge na ndenge oyo ezali kolakisa traversée ya désert epai wapi oza na milieu ya sécheresse kasi ezali pe oasis ya berger epai wapi Nzambe asungaka basali na ye bosimba pe boyeba ke mosali na Nzambe apôtre Bukasa atalisi polele ke mosali na Nzambe esengeli azala capable ya kobatela batroupeau na ye mosali na Nzambe alinga nanu misolo te kasi abatela ministère na ye pe azala moto ya matalana te bosimba pe boyeba ke grande conférence oyo ya restauration ezalaki moment moko favorable epai wapi basali na Nzambe bazwi mate ya kitoko epai ya mosali na Nzambe apôtre Joseph Bukasa oyo azali wana pendant 3 jours pour na animer grande conférence de restauration oyo na temple de l'église mission évangélique Les Rochers na commune Ngaba na suka ya conférence pour na ouverture boyo kaimoko orateur du jour apôtre Joseph Bukasa ndenge atatoli bandeko balandi tokumisi Nzambe lelo tozaki na conférence munene to bandi yango lelo tozoloba sur restaurer les restaurateurs na lingana na yebende na kolobango mais na mukuse ezali basali ya Nzambe o basungaka bato bango pe bazana posa pe basalisa bango baza pe na tina ya kosalisa awa tozolobela pe bango pe ba reconnaître que baza bato so bomoni alondi aza pe mutu akokolemba aza pe mutu azokozala posa mai aza na posa nini lokola yo moko yango nde conférence ezali tozolinga tomema basali ya Nzambe pour comprendre que ba problème oyo bazotraverse ba difficulté oyo bazotraverse désert oyo baza na kati ministère ezomarche te makambo nyonso ezomarche te eza nde désert ezali place na yo te mais na désert wana ozali Nzambe si aprépara pe ka place songolo pour restaurer Osimba pe boyeba ke pendant 3 jours grande conférence ya restauration oyo ezali kosalema na temple de l'église mission évangélique Les Rochers d'Isali toujours na commune Ngaba na avenue Feshi numéro 3 epai wapi basali na Nzambe bo bengami ebele kokende koyoka mabomba mi oyo grande conférence de restauration ezali kosalema de 8h30 à 12h bino nyonso bo bengami pona koyoka mabomba mi kati na conférence oyo. Les gens qui ont commencé les églises après toi, pour permettre à client de voyager dans des conditions moko ya malamu pe na sécurité CAA abimisi liste ya biloko oyo esengeli na client amatanango na cabine te Michael Gusto boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif minisutu masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko akolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC. Population afandi na quartier Badara na commune Yansele azali konyoka makasi na likambo etali bongo ba érosion. Érosion eza kokoba se kokoba population azali konyo kwa manandenge ya kosakana te banda ku ezali kokoba kokende sans solution tozali awa na Badara na commune Yansele epai wapi ba tête ya érosion esi enyokola bango banda ku esi ekenda kasi population azali kokoba kobelela esikani ni secours ekoki kouta secours na bango ekoki kouta kaka epai ya ba autorité oyo bakoki kosunga bango enfin que ba érosion oyo ezala combattu ndenge baleli ka problème ya érosion oyo to comprendre était ba bal visa la ka bien plat mandali ko tina se kaka mbula liboso kaka to melaki mbula te ezaki RT pendant 40 minutes à ton tour mon cabo érosion salami to kaka ba 4 heures ba l'équipe bien vers ba 5 heures érosion salami le tisco de comprendre l'érosion était ce qui n'est pas le biso moko population tous mes camarades renfort manqué de Congo bon na quartier tout que social le boulot en mer tous les social ni on se aide na bino ko njambo ka botal comme on dit au bada reza commune moko munene
Tobanzi que phénomène érosion ezali vraiment fréquent dans la commune et belé ya ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pa wapi bandeko batonga bandaku na bango na pasi soki bazali tango nyonso kolela boye ezali kaka l'état asunga bango po ba perdre bandaku na bango te oyo bazwa yango na pasi. Kuna pe bana kisenso bazali kolela makasi na likambo etali mai. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamwa ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème mai awa mai pasi boche la biso mai toza na posa mai boche la biso mai pasi ba mai tozo mela ya mabulu toza na susa mai boche la biso mai penza mai makasi ya mai ya point côté msuba mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza que gouverneur pas fatia avec la biso mawa ate la biso koto toza problème makamba mai de souci nde yangwana soka tie biso mai koto biso beto sepa gouvernement na eto betele pe suma boko atika te lemba kitoko na mukali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisyon ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge. Kuna pe na commune ya Kimbantseke population bazali kolela makasi na likambo etali mai kutu ba quartier ebele mai ebima lisusu te. Na quartier Fimina Avenue Mathieu na commune ya Bumbu population ya quartier oyo basalelaka kaka mai ya forage mais mai yango pe bamelaka yango te kasi esungaka bango kaka na misala ya kosukola bilamba nzoto pe konika basani. Kobanda basala route ya elengesa ti lelo batu ya régie des eaux bazongisa batiote yango population asengi na bagent ya régie des eaux bazwa responsabilité na bango pe bazongisela bango batio laki na difficulté ya mai ya régie des eaux yango permettait biso to sunga ba mama na kotiela bango forage pour que edaka bango na mwa misala mais pona komela batio ezalaka ao tango baosala nzela batio nyonso babiza yango donc babebisa mai ya pompe ezala sute bamama bakoma koluka mai ya pompe mosika kuna kota ngunza donc bakoma kobima ba 4 heures na bariske nyonso ya bana bakuluna banini yango na kosenga bazongisela biso lisusu mai ya régie des eaux pour que bamama basungama po forage eyidaka bango kaka na misala na kolambela mwa muke donc o balingaka mai ya kolambela ya forage te fo bakendaka koluka mai na ngunza donc bazaka koma na difficulté makasi koto difficulté na biso eza mai ya pompe ya komela ni Mathieu toza na difficulté ya mai papa atela biso forage awa mais soki courant eza te mai moyebima eza te tozosenga boye atila biso batio oya kala nyonso epanzana bandale basalaka prince epanzanaka tokoma na difficulté futo kita lisusu na se kuna soki mpo oza na transport te moyo ozwa mai eza te mais oyo tosalelaka nde mosala mpona komela futo kita mpenza ti kuna na se yango tosengi azotela biso mai soki otela biso mai ekozala esengo mingi na yango tosengi na baagent ya régie des eaux batala situation oyo population ya Avenue Mathieu na commune ya Bumbu bazali kovivre pamba te population azali konyukwama makasi. Toloba nini Protiva peza potopoto kitoko ato ozano mukolo to mwana muke mela yango sans problème. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana.
ya journal ya peuple ya mokolo ya mardi 14 juillet 2026 yango yo ekomi na suka en tout cas nazalaki na esengo makasi ya représenter bino yango soki bo apprécier kambo pesa merci na Nathalie Kala Kapenda oyo akumbelaki bongo édition na sima caméra pe montage tozalaki na Igor Ting journal ya peuple ezaka supervisé et pas héritier Mapenem coordonné par Stéphane Skade bandeko boti kala malam au revoir boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko akolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation à CA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CA mfumu ya mapata na RDC.